Victoria Eleison et Salamaka Ndengenini. C'est la question qu'on se pose deux fois. Qui était à l'origine de la création de l'orchestre Victor Eleison? Eh bien, pour le besoin de l'histoire, je reçois ce soir Chico Sengochima, l'un des proches collaborateurs de Kester Emenea. Lui, il était là à la création. Lui, il était là quand ils ont pensé à créer un orchestre un jour. Et enfin, ça s'est réalisé. Nous sommes en 82. L'orchestre Victor Eleison est né. Bonsoir, Chico C. Bonsoir. Ah, Bien. Moi, Mikolo Belair. Moi, été. En tout cas. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Aujourd'hui, nous allons vivre comment l'orchestre Victor Eleison a été créé. Il y a un témoin direct, lui qui a partagé de bons moments avec Kester. Il l'a accompagné jusqu'à sa mort. Mais ce soir, nous parlons de la création de l'orchestre Victoria Eleison. D'où est partie l'idée, qui l'a concrétisé et enfin comment cet orchestre s'est créé jusqu'à la mort de Kester Emenea. Alors, Mbuta, Mayambio Lelo pour Tobeta. Histoire, il y a création, il y a Victoria Eleison. Yo zalaka wana. Nazalaki. Oyoka makambo ndenge bandaka. Nazalaki na tumoko te akoyebiso makambo Victoria koleka ngai. Vetezo sa lelo histoire. Video ekotikala. Bato na bato bakotala yango. Nga naza wana nazoyoka yo opetela biso histoire. Victoria esalamaka ndenge nini. To banda idée ya créer Victoria ebandi ndenge. Idée ya créer Victoria ebandi esika ya moto na libandi. Otense moto na libandi. Moto ya na idée wana. Nga nazalaka jour wana. Voilà c'est ça nini. Wana eza na 82. 82. Ouais, na 82. Ezalaki na bula esika ba mère Amazon. Pour que ça banda ofutela na lupango ba mère Amazon annexe. Na annexe wana kesi bakovanda Kester, Pinos, na garçon moko Bodina, na garçon moko kombo ko ya après bakovanda na mibale e bango misatu. Sikoyo Otis abana vana na mular azoya makolo côté église wana akuti biso totel milibanda na ba case kaka ndenge za idéologie bo sur la idéologie. Otis abandi mais qu'est-ce que ça mona mai vous rappelle ngenge na yo okoko sala l'orchestre c'était que ça c'est le kola banga pas que ça bana banga le cours mabe pour les alongwa ki poazonga susu de moi manœuvre mais à moi susu abimasu na makamwana ya orchestre sala susu orchestre eza mabe sikoyo Otis azo expliqué kaka moi tout ça le mouvement muketepe po ezali lokwa moi central ba mission vivre bazo bayaka ba kukuta na caisse place pas caisse qui na moto à danger bachelier vraiment donc qui na moto à danger ce que les bazo ya ka ba mission ba ko ya moko ça fait ba 14h boy na ba 17h boy ba bipoli aye. Le même jour. Le même jour, en Bipoli paye. Bipoli, les ramons, car Bamise Bazana, Batutu Basalana, Bipoli Albilini. Non, moi, toko ça, c'est vraiment mouvement. Ou un Bipoli, c'est quoi? Sans le bal, rien, Bipoli, à quel cas directement na télé. Ah, donc, Bandaka. Ouais. Netika, j'ai boyé. Bipolaire soutenir Bipolaire que les canatelende tout ça boy tout sto longwe voilà combien de jours après ezala ki moi vraiment na baba jour tezaki ba elandani kaka ezaki lokola lelo ba 17h bolobi na Bipolaire leki na télé wa leki na télé puisque ezaka ba na kubeta chaque mercredi na vis-à-vis. Ce que moi je dis vis-à-vis, ils ont souhaité pour les bipolaires qui na télé wana ba qu'est-ce que bang moi ba ken vis-à-vis ils ont souhaité. Vous yo kan ba que disco to ken maki wapi. Non, vieux, pardon. On a pressé. Peut-être les histoire.
tant bipolaire qui na TV bino bozala tant bipolaire qui na TV tout ça na kesi toi na kesi autant na parler toi na parler toi na parler parler tu vandi ouais sikoyo l'air bipolaire qui na télé wala tu vandi oyebika esika ba Amazon eza qui dit vive la musique sikoyo kesi ba palangani kesi ba kimi sikoyo tant sango ko sango ko ba una ba pinos ba kimi sikoyo ngana tikali wana sikoyo ayibisi ngai donc fona ke no bimsa mbetu na ye na chaîne musicale moko azalaki nango na bimsango na bomba mbetu na ye azalaki nango toke no bomba mbetu apa mbetu wana ezalaki asika petit momi moko boye mutu asombelaki petit momi moko boye alpha ayemba ye boye aza mwana moko akauka boye chéri alpha ayemba ye mpe boye na nani ping pong ko kaka pe oyo ping pong chéri alpha ouais c'est bon sikoyo l'air na zubilo ko na intaba judoka ya geda baye tant sango bimi mais ba judoka geda baye po ba luka ba bula kesi ba kangaye ba beta kesi ba judoka na koye ba ezaki kamba azalaki ba mette mo ba tozo ba laki wana ne so ide mo des amours bien sikoyo tukutana na bango kesa sake basi balongo viva la basi balongo viva la musique kesa sake na inandi na ndenge na ye asa longo na viva la musique ba ke wapi na ba asa longo viva la musique directement ba to bengani ba kutanisika ba bipoli na njili donc parle moi comme orchestre ko ba kutanisika ba bipoli na njili siko ngapela kenaki njili le même jour ba ke kuna Safro na Joli Mubiala bazalaki te na debaba bazalaka te siko ngai na kei po ba kubeta la longo susu wana na yel susu mercredi wana na vis-à-vis na ko signaler debaba na Joli na Safro ke bana mai de baza boye bana mai beja baza côté kuna bata viva mona kiote ba mona ngate zakli bana côté ba mer wal bateka ba map ze côté wana na melami na ngana kaka na signaler bango directement baza côté ba bipoli ba ke côté ba bipoli kuna na njili zo comprendre wana le ba ke sko njili siko ngana tikali na moni maso cartouche qu'est-ce que ça inga soko moni signaler cartouche aya pesa transport aya ponga za ko teka moi essence na ngale rwana cartouche pe aye na comment tu peux transport na pesier alandi bana mai kuna na njili mais yazaki mutavi vate mais cartouche ayi mutavi vate mazaki déjà na caisse déjà batamo na caisse pas cartouche ayi vraiment ba kota viva la musique banguna jonolo kaka nezala ka webi makambo lelo kota lelo koyemba bo makampezo sala ko le simba te bo akompiri kesi sikoyo wansko jonolo akena bo place à Bozi cartouche atikali wana ti na PC transport akena na njili sikoyo kuna na njili sikoyo bazoluka ba miseni ba tutidie tukozwa pe fafa bipoli aboyi vraiment ba retirer bazwa fafa bipoli aboyi ka na idée moko ke ayebi ke soko bipafa ye fafa grand chanteur comme déjà ba ko équilibrer chant et comme moi mobulu pour na ye quoi makamna ko robo isa ya solo so mutu achetembe abenga ngai kabunga zalaki wana donc fallait fafa pe ba benga il fallait pe fafa pa ya mutaboya ka za bipoli fafa de molokai fallait à l'époque fafa ne bazaki ne choral vraiment indu sakar vraiment zaki fafa de molokai na espérant na dido na de baba
na Ndu Sakara vraiment bipoli vraiment azalaki vraiment te Ndu Sakara ezalaki bango bachoral wana vous comprenez nga nazalaki wana ti baboyi fafaya na orchestre tutika sikoyo kaka ndenge ezalaka nga mpe sikoyo nazozonga na nga palele moko nayaka kaka tititi makampe ya kodame kuna ko mobulu nga fo nakende kopere nakende kopere biso na maso mpe zolozolo te zolozolo azali pire kesi pire kesi ya GT Georges vraiment ya GT kesi vraiment donc GT po zolozolo azo kopere na bana bavwandu yebi kaka ndenge ezalaka mwa matolo kaka ndenge ezalaka ye mutaya na garçon moko kesi ayemba Blaise Musheni Musheni nzembo ya liboso oyo kesi asala na Victoria nzembo oyo Blaise ya garçon Blaise Musheni mutaya kane zolozolo po zolozolo wana donc en tout cas masana na regretaka ye vraiment atika biso Georges atika biso garçon moko bobota kosaka na te mwana mutetela wana abanda azaki bana pe na kesi na beau marché ti na beau marché na ndako andele mwana barumbu Georges auta barumbu kesi pa yene petit bandal bazovanda na Georges Pinos na kesi na pale wana mke wana ouais maire sikoyo maire bawashifa mutu akolambela biso mwa badi l'air moko ntango ozalaki na kisinga ouais na kisinga ko l'air moko masa moko washifa mpe azalaki ayaka mpo koyebisa maire na bango mona alambela biso badi ayepesa biso washifa na bundi nsima bakesi kaka na place bamazono bapesa banoyela bino badi maire wana alipesa biso ma pasteur donc na viva boye maniolo mpiaka nano mona te ezaka nango kaka apparence mais ezalaki centre de coopération nana apesa vraiment mbongo eloko te rien tozali kutu le susu petit momi moko boye excuse ngai communément bijou tokende ayibi babiju chez bango toketeka yango ayibaka babiju chez bango boye toketeka yango oyo bakesi bakangaka akenda makala moko boye akenda makala moko boye mere bama biju akangisaka ye mais siko bino boyaki na succès comment bozali maniolo basuccès alere wana lare ozwa basuccès kaka mais lare vraimen ozwa wapi lare kolo orchestre lekuru ozwa lare wapi oyebi kaka lere wana mpe donc balare moko mpe kaka ya mike omona nga motu lere mosusu nakende ozwa transport boye omona okesenga lare boye ba ofesa AS vie zaza kaka moko omona vie zaza wana AS avant si salaire te ye zaza motu wana apesa biso nga motu kesa bana okipe kutu balare wana te nga motu na bana ozwa ngo lere moko kokende nango mpo ofuta kar le mosusu lokola kesa akipa yango te me ngai na kobenda yango le mosusu na tie na poche tokesomba biloko na bajarkata lere moko bajarkata bosomba biloko bozonga bodame ka ndenge wana comprendre donc so totali bien Victor ezala nango préparé te mpe comme orchestre eza brusquement oui sikoyo fo asime bokotimaki organisation ezali ndenge nini kola organisation vraiment ndenge ezalaki nga bandaki koya sikoyo nga bandaki koya même mpa bapesa kombo orchestre oyo Victoria ezwaka mpe mwa temps na bango ezwaka mwa temps moto ayaki vraiment omonaka Victoria ele sono wana ezalaka vraiment natali mpe ezalaka petit prince moto apesa kombo wana bengali moto apesa kombo wana ya Victoria ele sono ezalaka kesi nde makambo yango ezalaka alors ntango balongwe viva bazali combien ntango balongwaki viva ezalaki liboso Pacho Star Pacho Star Pinos Otis
te Otis alaki te Otis atikalaki ye kolo idem atikalaki Otis ayaki te atikalaki na viva la musique tozo Pacho Star 8 kilos Mongolais Tofla Safro nani susu Petit Prince de Baba nani susu na cartouche pelere cartouche eko yawana mais biso tonga ke de Baba ya après de Baba kasinga de émission te ke ngam to la kana zo de Baba tambo longo ya zana kuna de Baba na Safro na Joli ngam to na kana ko ebisa bango ke mouvement salami wana peu combien de temps te ezaki semaine wana kaka semaine ko balongwa ki wana ba wi kidiba quoi baza kidiba bango ba yeba kite ko po bipoli muta mema ka on a marque ya lokola moi ba je moko boye type orchestre pe salami bon c'est quoi Otis Kolobul nani Otis Kolobul quoi oui ba tiki était après tikali a perdre de vitesse ah ouais pole ba masa ba ke ya kenda ki kuna zonga ki na kena vivre la musique Ola landa ba masa Zandengwana. Ya eba kite. Ya kidi. Ya zalaki ayeba ki déjà boulango mais ayeba kite ke ba masa ba kende sikoyo nchili. Ayeba kite Otis ayeba kite. Mote ba msunga mtu na ko yebisa bango ke bolanda. Mais siko bula ki vie te polani. Non. Vie Otis. Na bula ki était Otis azalaki pire nga vraiment pété. Donc Otis vraiment aza mwana bandal mais azaki la ba idée ne moko boy moyen pour comprendre ne pas alté akolo ba boy mais azaki pire les cours pas ba bandana les cours depuis Zaiko depuis Zaiko oui ba bandana les cours so na orchestre yokalo kole boy bon qui aime ça ko pata alo ba boy mais ko changer boule après ezaki na ndengwana au soutien tu soutien était mais atikala qui a perdu de vitesse bokei maki toke maki ngam tu na ebisa vraiment bipoli le tozana maki kutuana bipoli kutu pe azo bangela ngamo mke albe pile caisse ina chikosoyo ba pirio ba bien te ba bien te bipoli déjà ça peut déjà na babuna imoko boy les bandeli déjà ça na babuna imoko bon makambo yo bo kate bipoli tata na Yesu mais voilà un peu après ben mais ba makambo déjà bandaki déjà wana pas déjà tanenga boya ki makamba fafa mais fafa bon insista ka to le bama kabo et le bama kabo mais to insista ka te poso ba insister mais ngapela ngana pesa fafa landa ba master vous comprenez mais fafa bon ngaka na monaki de Baba na Safro na Joli tant mon bango trois balamo ba ba kendaki ko balande balamoko ba ina deuxième jour il y a répétition alors Bokoti Maki Yoko Sarabatur Bandal oui na c'est rabi polio yo barbakana autokufa de Victoria 3 achaki ba moyen na ye mutako soma ba sac à loso pona ko dame c'est rwana vraiment nzamba batela place azali wana aida vraiment Victoria toza ba ingrate ngale msuna ya kana mona vraiment donc ba carton makabo ezokota ba loso ezokota ba pono ezokota ba damaka ningo to damaka biso pele msumia oyebika ko dame kaka wana tozo mpe banda l'air moko alors Maki ça il combien de temps Maki ça qui presque un mois bah où me la terre un mois sikoyo sorti fait ça la sikoyo bah ici ma peine nous sorti il faut vivre sans terre wana denewade pauvre denewade mutaik manager sorti fait salama et salama puis na vivre sans terre Pemendou le vivre sans terre un samedi zaki mkona Noël Noël moko boy la 4 semaines quoi Noël moko ba décembre boy
que Noël, ouais, si je me rappelle bien ça, Noël. Sikoyo, sorti Salami, 600 Ndengwana. Danger. 600 Ndengwana. Plein de danger. Plein de danger. Na veuve sans terre. Sikoyo, les sorti Salami, Sikoyo, il faut que partage, La responsabilité. donc il n'a pas de simba balar. Bon personne va poste pesama. Ce qu'on va poni pinos a simba qu'est-ce Sikoyo. Nani qu'est-ce le qu'on appelle président Sikoyo. L'orchestre. Il y a orchestre. Il va sortir à l'Iboso quand les bas tobeti pet. Tu peux mettre na TV. Tu peux mettre na TV. C'est le numéro 1. Ah, quelques jours. Les mêmes jours. Tu peux mettre un jour. Qu'est-ce que tu mettre? Quand sorti, tu peux mettre bêta. Ah, puis pour que le concours à Ben Sibiso. Moi, si tu as le concours à Ben Sibiso, tu peux mettre Zahir numéro 1. Tu peux mettre Boyeba. Va faire Bani Taswana. Déjà? Makambo Banda Sikoyo. Même pas un mois. Même pas moi, Bipoli, on a bani ba problème. Il y a genre. Il y a genre que. Qu'est-ce qu'il monte au thé? Bipoli a mon amabé. Bipoli a mon amabé. Il y a succès qu'est-ce? Eh oui, a mon amabé. Bipoli a l'ingagité, a l'ingagité vraiment mon amaya na monto na zana mote. Ngayo mutu na telemelaye. Ngabi mwana mai mutaza na moto na ye foko ndima. Yo Bipoli oyibika ndenge zalaka yo zo pe mutu na biso po Bipoli na makamoko ndenge ya ye moko ha ya genre que les mususu ki bo sala concert boiba au moins il faut y en retard. Net chef. Net chef moko. Bobo tala raté na Zahir numéro 1 c'est tala raté tala Zahir numéro 1 wana au moins ya kota kava kota kavante et ça mi ba deux fois biloko ndengwana ça mi deux fois deux concerts à bon Bipoli ya ka retard mu comme sous tomber ta liboye yesu ko ayena ba fanfare na concert na Zahir numéro 1 ko ayena ba fanfare ya idingwe ba fanfare idingwe puis ba beta ba fanfare akota na banguna na Zahir numéro 1 Bipoli wana otomona ye mutabana kama kango tout pour que c'est et ya kopanza na lisusu to yeko telemela ye na masa nga wa chiffre to telemeli to lobi mwana mai azana ngenge na ye yo so lingite ulongwe na yo ti ba kolongwa ba ke osala mbrototo la wana après parce que tant Victor et Bimi relation na bino la ba vivre ezindeni ezaki opesimbo aboyi nandeni mais bah comment on fait un score qu'est-ce bata viva oh souris nini santé alimentation nini bah nini souris à Pepsodent santé alimentaire ils ont contre qu'est-ce ils ont contre qu'est-ce kriwana ngala sina kenda jumsu na kenda na concert à vivre à la musique na beta Luciana na concert à vivre oui au bangité na bangité mo beteli poni na bete pa yem to asala ba kriwa na afinga kesi na concert viva la musique pa ba mba beta na visa biso to beta lem susu na bebe santé wo chaba bafle bana vertisa cha vraiment bafle banda sozo le kalanzela kuno zo ka Victor zo beta kuna po sozo kuno zo ka vive zo beta réaction na bango yende balinga ko beta nga ba barengai be seres mo bo na ko ya no bo ya mutetela kanga ngai lokola beta ngai atirenga kutu masasi ti le kuru ya ekoloba te botika ye aza peti na nga moko botika ye le kuru mutapekisa aza frère batabela tuna Luciana azali eza likambo te ko nakosa tuna likambo eleka na vis-à-vis siko obima nde nabimaki
besere swana mutu babimisanga ile kura ibisi babimisanga bamisinga bakotinga na carte na zongi pale pana ebaki bakubeta jour nango dimanche nango bakubeta na bandal donc bakosala le faute oui bakosala nga faute bandal pe bayoka likambo yango fuite bimi leki agi Gérald Moda Gérald Kamoko akufa Moda akufa il pas ko telemela bango pourquoi ba menacaki ngai en tout cas wana le kaki ke bana bandal ba ko boma moto ba ko pekisa susu ba bite to tika kaka pa garçon moko azalaki wana to botane place moko garçon moko Jeff ya viva la musique bo te bana bango pe na batu ya bana betsa concert wana banani ko igazi bana mai na biso to bomika moto pe mais concert on kaka babotolaka lidio chaussure yango te yango moda mutabotolaka moda en tout cas babotoli lidio kompa moda leki agi Gérard moko moda kufa chaussure batayebisanga ezalaki ya ye te ouais mais lero ezalaki kaka odefa boye ozala kaka mais les galère ezalaki vraiment ti galère ezalaki forme ezalaki pasi makambo bilambo omono biso le msusu olave mbati boyo bwaki en likola to lokela la po mbate kauka forme ezalaki pasi ti mais nakodame kutu eza pasi nakodame mpe eza pasi bongo forme donc on a vu Fezali boyo ezalaki opesi mwa boyi tala makambo elekana en tout cas toni magalère mo vivre la musique en eza école moko boyi tout le moteur mabete eza classe moko ya écoute la musique na biso vraiment que poto comme lelo de toza boyi faut le kana passe wana mona passe wana ba peut-être lelo kutu baza bien ba peut-être lelo ba mona passe te biso zo sapa tu ndengeni pas chédanzi Mbatio bena bufo sukolo zozela zozela sapatu moko okende na ngundule boye bo zongi boye okende obima kolo olongwa concert tongo 5h déjà so longwe po na moyi batongo na 6h le tana ka moyo tala ngu bien boye za te su chaussure mystique ya mystique on appelle to boka pe na se mystique no tambola boye bana okota toilette boye bika ba toilette bakine za kana mo masuba na so tambola talon kaka char tika ah bon ouais comme tous les cas donc ce temps tout le monde succès là eloko moko succès moko la rezate même moi na mai vraiment pas que no bala boye moi na mai pas que no bala boye batinda George na Braza ska garçon mo souris pas que nous soit forme souris kachare o même ko bala forme rodef ya rodef ko comment makambo ele ka wana o limate to ina ba galère vraiment ba galère osikoyo bino na vivre attention mais siko na bazaiko tout ça bazaiko to ina problème te rien bazaiko to ina problème te zaiko problème ezaki te zaika na vivre la musique balanga star rien kaka na vivre la musique to betaki pe concert mono na hotel Okapi ça mo hotel Okapi hotel Okapi to betaka viva la Victoria bon okuta to betaka viva la Victoria to beta deux fois trois fois boya na mususu kesi bakano beta na Lubumbashi bango na le kuru wana biso plus tard wa 85 mais ce concert musuto yoka mara ya bimaka na robe bo wana zai na la voix d'Isaïr beaucoup tani bino de beta personnel l'histoire to linga masola boy mais mara ya côté personnel likuta ko ezaka concurrence ko bipolia ya kabila ba fanfare yangwana te mara ya kota na liputa akani boloko chef coutumier ndenge zalaka nze moni kuta mara yango banari c'est là na ibite bongo na tongo interface interpale nze muka bongo mara ya kota liputa ezaki nze moni na ngona kanisa na nzembo
mujingile biloko moko ya lijo kwepa boy po comment est-ce que ba comparer lijo na kese po lijo ba bozo banzembo na te mais na ebite bango na bango bato secteur na ebate mais ngala ebipe kespe bana composer danger so tali milé na nzembo na liboso eza danger bangonda ba fleur d'été ba yo nana ba kayola donc azali ba nzembo na danger kese na éviter sur les orchestre na bangwana ndenge utaki ngazala kuna témoin. Donc dès le départ bon qui n'a pas affrontement la vivre. Et voilà tout ça qui n'a pas affrontement ko. Pour que mettre la voix d'Isaïe. Na la voix d'Isaïe. Ils ont na moy bo ba 15h boy. Ah il y a na moy. Ouais ça na moy ko ba lero ba concert avec mingi pe na ba moy. To beta na banguna na nini na la voix d'Isaïe ba mangebi. O Maria kitana kidali puta na zaki vraiment na liputa na ye akangia côté la persona liputa viva la musique ba yaki ko ya na nenga jeté ba yaki ko yako fallait mona mais biso pe to lala kité to beta la bango 2 fois 3 fois na grand zaiko pe to beta na maison de combat bata ba so makamuna bango o ba des fois ka pauvre des fois o nanani Joe Poster no yakufa nani maso yakufa nani ya munene bo yakufa kumene nani ya nani ya defa mo masa defa mo Joe Poster Joe Poster les grands muyaka ah bon oui ah donc Zaiko va pas zo film ko ah ouais na maison des anciens combattants. Oui, na Kasavu. Mais si concert on a marre mana liputa. Abona liputa ponani. Idéologie na ye. Il a une sous forme zalagité on a na liputa. Forme. Mais pas un peu ma pas forme. Pas les renza bolata bateni te bolata vraiment forme. Il y a une liputa kaka idéologie ça l'idéologie n'est pas ça l'impact quoi. Mais si qu'on lobby kenani Bipoli a bandit déjà makambo flou déjà. Na concert on a l'ornia salaki. Na concert on a yaki na ba fanfare. Na zo so yaki na ba fanfare. Na ndenge chef. Oui. L'air que ça koti. Ya na ba fanfare pour cha gang sa salte. Ndenge za ko zo luka mpi faute. Zaki ndenge wana. Biso to bana sur le place to ko mona musko mabende place wana. Na Bipoli to ko telemelende place wana ba makambo to e banda wana. Bipoli mutu abanda vraiment que orchestre kota moi des ordres. Bipoli mutu abanda. Dieu me voit na koselete molimo ne pe manakinya yem tabanda déjà ba problème place wana mais les to telemele ngana wa shifa. Tinde ayo kolongwa na bakena ba safro bake ko kanga ba instrument ba iba ba instrument bakena ngo matadi. Ah vas-y ba instrument. L'instrument na biso do VV kapé ça tout ba kiango to bamba no na VV santer na ebité na VV santer ba tu ba instrument ba kezo ba instrument le ba beta concert ba kimne ba instrument bakena ngo matadi bakena ngo matadi et bino usukande biso to la dit to yiko yipsa VV ay ko pesa la to la dit ba instrument tina matadi to ko boto ba instrument. Ah oui. Alors on a un instrument. Tu dois recruter sur quoi yo qu'est-ce que tu dois recruter ba nani ba makolin. Ba makolin tu recruter ba nani. Ba makolin na kasa makolin. Tu recruter nani cartouche pa e ko zala makolin. Makolin yemba na Petit Prince. Bakutana te. Petit Prince akenda ki Petit Prince akenda ki Shock Star. Petit Prince akenda Shock Star. Makolin bayemba presque mingi. Makolin El Chanto na kes nanani susu. Nanani El Chanto kes na cartouche. Ya cartouche. Le temps ba iba ba sama wana débat ba tia longo na épée. Débat ba passa longo débat. Azonga raté. Ba kena ga Shock Star. Akena Shock Star après. Asa na ba orchestre. Alors Victor a pas. Mais avant débat ba kena Shock Star,
basaka orchestre bango na Kofi. Voilà. Mais donc Victor ya penande balongwa ka wana umelaka te hein. Ba umelaka vraiment te. Et bana mobulu. Umelaka te. Tobimaka na 82. Pour tobimaka na 82 directement 83. Au-delà la fin 82, 83. Puisque na 83, tu me vraiment te, embrouillé bandit. Tu que Verkis aye ko orchestre a kumbango na mikili. Na 84. On déjà ba débat se ba kei ba Petit Prince ba se ba kei. Petit Prince ba se ba kei nana ni susu. Na 8 kilo sa kei aka Friza 8 kilo pas longo avant. Le mois avant quoi. Mais le mois atika kesko. 8 kilo kale ba bet ba tampia kanda longwete. Verkis mtoye kuzwa nani Verkis te nani Vieux Roche. Bon Hôtesse Aïka. Hein? Hôtesse aye ko ya après le tout avant to ken mikilio 86. De Hôtesse Aïe na ouais bosso azalaki te. Ah tikala ni ko ya te. Le ba chosar ba keyi note saye ko te pa chosar alaki. Hôtesse aye ko ya na jujushe. Ah, tu sais pas. Tu peux ko ya. Tu ko yela ba ona mikinzela moko siko. Ah, bon biki. Siko ke saye kumbanga na mikili siko mikili wana. Des premiers mikili. Des premiers mikili na ngai. Mifala na kenel mikili wa 84 wana. Ah, ok ndakate. Na na yakate. Verkis asalinga moi gifini. Ba visa na ngai bimaki. Siko visa na ngai bimaki mutu asalinga manœuvre nani VV amoni ke ngal moyena kende ezate foka ba mise ba kende. Mise ngo ke na place na ngana ni cartouche. Cartouche akotisa ki passeport na ye ezwa ki visa te. Siko yange ezwa ki visa. Ngana ibi ngazo kene mikili na 84 wana. Na koma boiba na aéroport kombo na ngeza na manifeste. Oketi aéroport. Na kena ki aéroport. Comment on a manifesté pe nazo kende na ba pondu kaka neza periode na kuma ba pondu wana umikili sikoyo Verkis asimi ba passeport sikoyo ako benga mission moko na place ya passeport na ngai komo na ngango chimachikala oria benga ngango chimachikala abengi sikoyo na kombo ya cartouche Pambu Malanda donc atangi kombo passeport eza na vraiment na kombo na nga mais passeport ori atanga alo ba chikalango chimate déjà ba kozaki code ba na ba cartouche ke yoko kena na passeport a chikos mais na kutanga kombo Pambu Malanda atangi kombo Pambu Malanda na cartouche vraiment matavio akoti akende ngana tena manifeste kombo na nga ezali Fana kende na kota na avion na memeba pondu pe na kende yo kende te ba masa tu bakoti na kamata vraiment na funda vraiment nani garçon nani Santos Mutubile azaki pe na aéroport na ebisa moni ko regrette tout cartouche akota vraiment voyager na avion na passeport na ngai nkete l'air ba yemikili ba bengi cartouche ba refoulé na passeport na ngawana ba refulaki revesaki pas ba bouger ki photo ti devrait que ba jara au fouger ba photo RVC ba refula cartouche cartouche mais baza mutu na ngati tina lo baza mutu na nga pire ya GT yepé mutu na nga vraiment donc ya GT aza pire master vraiment quoi voilà avant tout comme le voyage wana bipolaire le mieux Kester a bimi fort. Hein? Kester 6. Ma tite, bah, ko sala ko singa fum. Som. Oui, bien, ko singa fum. J'étais. Tu ko sala ko singa fum. Tu ko sala abisina.
tu veux que ça la Gana moni pasia pame, gana moni pasia. Wana nzembo ya nani Safro. Ya Safro. Wana nzembo Afro. Wana après. Wana nini ngana sans préavis ngana moni pasia pame. Ça sans préavis ça qui a caisse. Donc explosion. Explosion tu es kosimba kini marketé. Butaba dominé bangaya batir boudé. Ok, soit le baroukir moko kesa bo bangaya batir boudé. Yo la naka musique bat mususu peza mona bandali. Alors, bon voyez pas mona te. Yo za mona mabele. Alors, bon so ça le rôle mona mabele te. Si mais ta wana biso to ki bo likolo wapi na mona ko sala ke mission moko awa. Ozola na makamba d'alliance oyebi. D'alliance kutu kalo yebi. Bon wana ezaki moi quoi faire qu'est-ce que reste même pas la biso alors oui yo bien qu'est-ce ça zo na mabele vraiment nini mazana zo fa na chebiso ouais ngam tu na tshela rangwe sans là la chebiso bon yo bien moté yo za quoi c'est ça vous faut le ba ko ta ma msusu ye ba bien là bi Victor là na tout nos questions na lobi sikoyo qu'est-ce que la succès siko côté kuna ba vivre banan veut beaucoup la vivre Viens beaucoup la vivre en dernier. Viens beaucoup le père qui peut t'aider dans l'année naïe. Ben comme ça nous aimons le bon pour bah c'est là on est rien qui peut kanaki. Ben c'est là na bon na tongo. Ben c'est mon moko boyali job bah ça ben c'est mon bango rien qui peut bon biso peso occupé te biso total ka biso to comme ya mikile ok so ya mikile zo zonga biso to comme pe zo mona to commesko ko zo moi souffle. Moi bien comme on dit qu'est-ce que bah comment on va contraire bien il y a au capi pe comment futa primus peso futa moi là to comment on va payer donc les brazza to zongi qu'est-ce que payer palais rendre zalaka on va période mususu plutôt toi mikili déjà dans 85 la zongi la moni caisse na car mo rouge boy kitoko boy car wana rouge BMW wana sikoyo izalaki BMW mutu asoma ngoza petit momi mo boye kemangana te verkiste verkiste izalaki petit momo te izalaki petit momo boye comme on est zizel koloba se koloba mbimba chéri lino ye mutu abisala rwana somba kar koloba mama ye mutu asomba kar wana ya sika Siko Verkis mutunde achela kaya en avion. Et y a un avion. Il y a un avion. Verkis mutu achela kaya en avion, seri ba yeko sala ba wilo mondo ao. Oh seri pe ayeko yembe la kesa, pesa kofi moi sourire. Siko yo Verkis période ango ba yeko kesa sala pe album moko boye. Ya ba wilo mondo boye mbang. Oh si vous plaît monsieur abetala ba musicien ba orchestre abetala kaka mona mwa mayo donc kara kitoko wana ngi kemangana te to kesa bomba la rwana malembe pa lino wana bana pesela rampi ndam kesa zo bomba ayebe kaka ko mikili asomba karna ye ko tozaki na Mazda wana izalaki kimbambala moko boyo on peut injection et pompe injection zande BMW bienvenue pour injection to pesa pompe injection pour raja kula mtu ayaki na dance pompe injection ya to pesi bienvenue pompe injection danser wana kester benda fanti bango wana bango tu bakoti mai bango tu bagaye batir boudé ti qu'est-ce mission liboso ya bano pesa batabat balobaka na baloba mais qu'est-ce vraiment mutu mission liboso somba car vraiment boye yasika yebisa na mission ni vraiment somba car sika avant que ça zate ba fiona ba franco ba franco carni franco carni tout le monde génération vraiment que ça na génération vraiment yo le même bas Josaro na tout même ba kofi kuta sombi Benz de mon boy jaune boy Alex que ça bita nga pe na payer ce que ya nga Benz ya carte Benz na nga ya boy ya mystique ya occasion
ya sikate ouais il y a sikate akufeza kwa occasion ya jaune bo il dit 190 te 190 190 alors moi yebi bo no solo faut chaka ba commentaire pe moi bien mais là on qu'est-ce dans ben fait bakomo kangama amundala sini mame amundala sini bakomo kangama na kofi ouais voilà le qu'est-ce ya voyage wana le da ya voyage wana ya sara ba wilo mondo wana ndipo ya sale lo wana ayembeli kofi wana bakomo kangama na titi ndenge ba yowana biso tikale na kidi qu'est-ce ya voyage wana ba on a VV asana kutu makamwana na moi kincho pas VV ayebate ayebsanga ndenge qu'est-ce bina sala ki au moins tena disco na ba s'il vous plaît monsieur Bruno donc asana makamwana moi kincho ko verki sa ayebate mais pesa qui grave et pesa qui mabe wilo wana oh wilo wana zabi il y a danger tilelo beta ka danger wilo monde so chon tilelo beta ka danger et il va dire beaucoup trop ouais là il c'est jo comme ta beta solo ouais c'est jo ka en change que ça alors là qu'est-ce azoni nana viva pe seriwana et mikili viva ya kimikili ya kimaki kokima mais ngana we kimakiti viva one yaki toda me yango le kura tikalo fana mikili yawa no orkese wana baredit na bastino na baneni tokuta bango na mikili yawa je comprends ba iko ezaka moto ezaka moto bakimaki vive kimaki on a un succès ouais vive kimaki ah ouais sikoyo komaki sikoyo wengene sikoyo wengene sikoyo ye pe na fula nango wenge pele bakomo beta pe sikoyo ba ko chabiso lokola pe moi moto ndambo mais sikoyo ba maki na caché na biso ba ye chabiso pe moi nuka makama ondinge zalaka pa makama borkese la ndengwana makama borkese la ndengwana boningana ka lili boningana ka ta wenge toningana mwa mukeko mele babeti bakala ibwingeza bakosinga fumu c'est le si wana après bakala te zakaka ba période wana pekaka bango bana ko beta pe déjà wenge ba ko beta rêver des rideaux Victoria ouais mais c'est qu'on a tout na rêvé elle est une sala qui use à populaire et donc ça lance à populaire chicos on nous a mutu par exemple lancer koleka problème ezanini mutu azaka na ngenge na ye ngale na botami yo ta mwana quartier le na ye na mabele le na ye na mabele tozokola ezaki makamba babale ezaki makamba babale nanu tozali na équipe moko komona ngo monanga nkoi mais avant ça tozali na Ajax Ajax banini mais nazolo babo yo ko sala makambo Ajax c'est sala makambo lokola monanga nkoi te tolo ba vérité monanga nkoi te monanga ko lere mobile ya petite na biso petite c'est na biso Brigitte nani to yabita Brigitte mbote place ozali lere monanga ko yaye aussi ma biso staff mutabralima wana na kudim mais place ba grand match wana nde bani ko lancer nga sikoyo les places na komoye bana yo bana obetate na bana obetate mais naza président équipe ayom toka président na association ezalaki ya ngai ngana John pauvre John père John na obeto to sala association na ba 70 mais na ye ba soute bo tellement ozaranga fove bakambo ti sikoyo na ye komepesa kombo ya kolo mabele sikoyo bana na kudimbe le kudimbe ko bobo yebi ngote na yebi na zo mona ndeko zo bima na ko tsene bato ba yebite ba bato kotoyo kote biso Zaire équipe Zaire nangam Wombo ouais banani Modoude avec Mbouibi mystique voilà nani côté sikili kodi côté mula côté mula bon côté ya argo gomeri yango wana Modoude ya vient Modoude ya vient na shérif voilà mais ne place scolaire ngala ko yeba na sikoyo za siko pe bitumba mais wala ba vient na baza
Bana. Yagra. Yagra Azali. Yagra Yagra Azali, Yagra Azalaki, pauvre Bashia. Bashia, Yagra Nanani. Shomen. Vieux Moran Fouka. Voilà. Vieux Okito, Vieux John. Na vieux massacre. Bango bazali confiance na balinga nga petro. Nazali bele bazo linga ngai siko nga pe na profiter na bango. Na commencé à faire babaga na ngai na pauvre Pascal na mwana mularo nani Zefondo. Est-ce na Pascal ya solo bosala baga na beta to sala pendant une semaine. Ya on est na comment siko na beti il faut ya kaka lobi nango abana ko le matemaser. Ale mate poske Paski. Moyiri. Moyiri bangwana. Pascal akufa. Akufa Pascal. Même petit Moyiri wana pa akufa. Ouais ça qui moi mukuse na bango boy. Bébé na bango bébé fiak na bakiker. Kiker voilà. Sérieux wana Juju ça no beta drum déjà. Juju c'est Juju to sala kane bo orchestre banzanza. Ngana sala ki. Alors bon na ba mapasa we ba mapasa moko bazaki na côté bula kuna ba mapasa balijo. Lijo na Shilongo na se. Te Shilongo te. Shilongo kota ba jento ba casco. Te ba côté ba jento te ba côté le la face place fulu ezalaka kalaboy. Kasi yango wana. Jozoe basute. Idée vraiment. Yango wana côté fulu ya. To sali ko orchestre yo za orchestre. Ya ba drum. Na tuba mona zo. Voilà. Tuba ndeka de bing. Voilà. Ndeka de bing. Voilà. Les plateaux toujours. Il y a un grand danseur. Un gars qui a dansé, le roi na Pascal na garçon, babima bien. Et dans souvenir, quand même petite information. Bilo on a numéro combien? Biso na numéro 29. 29 biso na numéro 9. Donc là vraiment quartier moko moi na quartier. Azab na vient na quartier. Ba Juju Sebo Kangami. To Juju grand drummer déjà. Grand drummer. Garçon un peu drummer à solo. Acteur comme un peu drummer à solo ko? Juju alobisaka drum. Oui. Nga mutu na zo epe sikoyo. Akendaka orchestre moko boy. Ngana epsi no longwa kuna yaka Victoria. Akina wa Zaiko wawa. Na longole na Zaiko wawa na kotse na Victoria. Ti tuye ko mikili na ye. Juju to ele mikili nzela moko. Donc popularité na yo e bandi na ba match wana. Ba match wana kudimbe wana. Yango wana. Le soupe kesa pa ye ko ya. Aye ko fula nga lisusu. Mais yo na yebo bana nde. Ye to ye bana nde ni nezaki makambo ya masala viena nga bopi ya na pisa na membe. Mbembe. Ye mutu abana pese banzembo. Ko ibika pa bopi azara grand compositeur, azara vrai palorier. Après ça kesi banzembo mobo kesi ko yo ibika kesi ndenge ibika ba mise ndenge zalaka. Siko ibana kubeta na moto. Babeta la moto sikoyo albeo to que nous to ambulie kesi moi pena ambulie kesi za télé na comme le kesi boye a draga nga peka ko ka ndezala calme zala il faut comme ko mwana mai na kompe mwana mai ti okoti molokai yango to ibana na kesi wana na viva la mujika na viva ko na viva la mujika mayaka na quartier na mazaki na quartier azaki mwana quartier pe nanu akotaka déjà azalaka mwana quartier oyebi côté moko na Sinkini côté mo babokola basoso boye na Sinkini côté moko ezaki na se toko so kuno koyoka solo moko boye côté ba côté ba building wana côté ya bloko ba singa courant côté basinga courant ala sima commune te la singa courant côté ya biso à côté Kankoko parler mon boko alors bongo éviter bana boko le baso bala casse voilà si faire voilà place yango yango que ça bana vanda wana na ouais na yimfi mo rana maika la casse en Suisse topé sur mbote
l'air pe siko pe azo bimana na petite moko boye nani Aziz pe bana ko zoyer Aziz na presque savu bo en face na biso boye petite moko boye nani Aziz ndenen Aziz akar moko vivre la musique Aziz ça côté na biso en face na bino boye menanga mo presque mususu ba garçon moko bazaki on sait moko bazaki on comme ko kimanga boye en face na bino mangamu boye ko nanga côté ba disele alors côté ba disele côté le quoi basunga zalaki wana basunga garçon moko zalaki wana sait moko zalaki karbo arenya ka pe boye comme ko kimanga boye Charlotte alors oui baba kabu Charlotte moi na kimpedi voilà azaka wana si moi kimpedi te Charlotte ya mkusete ya kimwa mulai boy moi so ko moi kimpedi te bakangama na ba monde kimpedi ba nyango ba mongo voilà ya na Arthur voilà yoana c'est suicide voilà si d'abord c'est voilà le pela c'est la raison mémoire moko okanga makambo si na ebisa matanga na eza kama matanga moko ya ndengwana na bandale ya lakate voilà voilà ah ouais c'est vrai là oui alors voilà yo comme na succès to ka peta moko o mema wenge na mikili histoire ngwe kandeli histoire wana en tout cas eza masa pauvre pims tango yo ye mikili ka liboso na keste bon batindika yo te tozongaka ozongaka kozonga tozongi sikoyo kesa aye koya na ba madisele ayena ba mikili skila ayena ba mikili ba metre bols ngati kali le ngana tikali siko kesa pesa ingala na ngai po abeta kabindo masola bindo babio onga beta no bindo na kena beta bindo siko ngana tikali keso apeya pala timasi wana siko na pala timasi apeya na laro na bindo wana siko ngale na tikali siko yo galère koti ngai wana piage utole piage utole kasuko yo na moni moite tokutani na pimsi epape tulele tokutani na pimsi sikoyo alubi na ngai na posa na memo mikili mais sikoyo so lingi na memo mikili fo o memanga eska ba petit awenge ya ebakite ayebakite ngamutu na memi sikoyo isika ya ntone petit nanga propre na memi isika ntone ayi si ba le rwana bakangaki ba nani ba pasola ki ba passeport ya empire ba Cuba bali nga suba orchestre mkilité na poto série moko boye ba boye orchestre ka nani met papa Monsieur Simon apasola biloko empire boye ba pexela suba orchestre ya mikili moyen ba pesa suba passeport ba visa zate et papa alubini na kuzola bino visa to komeli wera biye moko te donc ce qu'il faut na ebisa mukulu ba douter ba bi est-ce que cause biso visa ba bi vraiment habite na prouver bino na kuzola bino ba 4 administrateurs visa ya inane azola ba visa inane wala yum to ina ko ngam to na ko sikoyo l'air bazoli ba visa puis salbido na ko même pela mikili wako tselo visa pose ape mikili ba wenge sikoyo pe ndimake ba ya mikili sikoyo wenge sikoyo le bandimi wera pa solo bien orchestre kaka ndenge zalaka ba chenga pe na liste na ekoya na wenge le na ekoya na wenge sikoyo na sali 6 ans bakainga siko ba eko rifulenga ba refulona na kini siko na ekuta na petit na ngai feregola
Mais vous avez déjà. Toyebanaka na poto. Baiki na bazaki peut-être maison mère. Toyebanaki na na chaka bango po les basa les marquis to che bango mo poa. Na ebi tozara tu sur la répétition. Voilà. Faire rigola sikoyo. Amoni kwa na kini boyo. Amoni nga na kini avani chez biso na sanzete. Wana pia kato. Ya pia ka zo raisonner ozo limelaka kokana lipa na bitalo le msusu zo lia. Na sanzete. Na sanzete na biso kana. Ba flamboyant. Faire un jipe moko boye. Alikana jipe. Arevanga isukoyo. Atelema zong sa vraiment car na sima. Avive na kumbo mkili. Okaboy. Yo na ba chance trop bien. Ya nzambe. Mais ezalaki nanu kopi ya mukulu. Jibe alobaki pe na kumbo mkili to préparer zaka lero kese kene mkili. Na kochona liso kende. Jibe. Da. Azuli au visage. Fere. Ayipsinga pe yo po kene pe mkili. Yaka ba concert. Na bano kene ba concert a faire ti. En tout cas, petit wana na sangela nzamba pambola vraiment quoi. Faire rigolo. Idanga vraiment na vie, aza petit moko bien. Makambo ya kumba batu na mikili o faire babanda ngo tala le rwana. Déjà na neni na memakanga na 2010 hein. 2010 hein? 2010 ouais. Attends, batinga ko ça combien de temps? Na ça qui 6 ans na ki. Ah vieux, on est qui quoi? Mon bana tourner là yo. Na bana tourner le mo bika biso bandale ko ya te quoi. Donc tu connais yo yebi ba musicien. Na ndenga ya façon non. Ouais, façon ko ça. Mais ba musicien vraiment yo yebi bandale te. Biso connaît ba musicien. Yo yebi bandale te que tout zaine ezalaki na bandale, Los Angeles ezalaki na bandale, les Simba ezalaki na bandale. Hein? Si. Bon que c'est belé. Yo yebi te bandale bana beta concert ko beta na Chibang. Los Angeles. Bah vieux c'est. Mususu pe na Kung Fu. Na baro na Kung Fu. Mususu na Chibang na nini nini Apollo ba nini okoso ezalaki pembeni ya inga wana nini. Bado za pembeni na inga wana nini. Alfonso Bar. Te. Pembeni na inga. Pembeni na inga bar moko peza alaki na zo beta boba concert beta. Inga kota mular ko. Inga na biso elo kwa courant. Yango Apollo Bar en face. Apollo Bar. Ouais. Apollo Bar hein. Apollo Bar. Toi to Holanda tout ça. Mais yango wana to beta. To banaki déjà wana. Ici. To chaba zazu na mutu. To za bangemo pa ba concert zo za na mo. To lia ba tomboka. Ba tomboka. To kanga pe ba pijolero ya nini. Lipungupu. Sima bina kala mususu zaki côté ya municipal. Alfonso Bar. Na David Bar. Et Kangama Boy. Voilà. Si. Bandale bana makamandule lelo te ça to lo bakango. Ouais, biso édition Pakaju. Ouais, na yebi en côté la biso. Côté la biso. Ouais. J'ai utamaya tunanga. Voilà. Mais ngone fo yeba kango makam. Biso ti bat balobako bandar boye. Bandar mutu biso yo mutu lokola nga chikoso mutu na kotsa vraiment zakia makamanga bandalo. Ezara yo. Ouais, ezalaka ngai vraiment que makamba ko bude batu makambu toyo bandal moko te boye biso yo. Po iba bagare zakile rwana pauvre nani Tagura. Là où tamula. Tagura bazefondo banani. Tozo mula mettre Fifi. Voilà, Fifi moi voilà, oyebi. Mais à partir de là to komozo moto kocha bandal vraiment esprit na rai na ndenge zalaka quoi. Tiba tu lelo bako mubude vraiment makamba boye. Nga na ibaki mutu lokola Kelly na ebaki na tuzaina. Lera vivre na fimo Paulina na loufu na voilà. Va se réaliser. Va se réaliser, c'est Amazon, c'est na biso yebi. Pera to lamba ba bloko to kolia ba bloko moko wana. Ba kamunde le voilà. Parce landa na Pablo pauvre Lambert. Vient beaucoup là, yo comme place. Yo comme place wana. Oui. Bako yana lai. Sana papa mo ya kaona ko lingangata. Avant de ça, les msusu azomela manotel wana ya viana mutete la nini Lolango. Voilà, oui. Yo vraiment demande bandela tongo hein. Vient beaucoup de jours sous balanda. Tolanda ka yebu suko. Tolanda 100 points. Na voloko ku tolanda ka pena voloko ler boko ala ta chenette moko boye.
ya gayara il faut le casser. asefolo po ayaka accompagner le kurute il y a pas de moto. Zo pe moto. Oh. Bayaka na le kuru azozo Amazon wana. Alors. Ah, là, il y a Pakata. Là, il y a Pakata. Ayeko ebiso ayeko l'exchange ni mo bonga za jonker. Alex chenette ni mo za kina mbabe ngaso kavasha soko nini. Kavasha. Alex Abiso. Alex Abiso. Bobuda. Après ça Abiso lokolo mo l'arbo ipe dai baraté. Po longi, garçon mo bo longi. Voilà. Oui, bah longi. Ah, longi. Moi, la bomboko. Voilà. Moi, la bomboko, mais pire petit à bomboko. Bomboko, tout à fait adopté. Voilà. Ah, yo, rappelez pas c'est quoi. Félicitations. Si, longi, les bandes de la chilongue. Voilà. Si. Il n'y a pas ça qui chaud. Chaud. Ah ouais? Ouais. Ah, fait Bakoudi, mais bah grand souvenir. Ouais, Bakoudi. Babi mystique. Babi mystique. Mbuyana. En tout cas. Non, il passe à Nani. Médard. Maïe, pauvre Maïe. Azali. T'es à Koufa. Maïe à Koufa. Ah, tu connais pas beau. Si, Maïe à Koufa. Ah, bah tu vas si là. Tu vas si liko. Naïe baraté à Maïe naïe bité. Si. Mais vieux shérif à Ali. Vieux shérif, hein. Ah, Azal Doudé. Azaka Wananzobe. Azaka Wananzobe. Ah ouais. Si. En tout cas, alors, ma s'appelle Mingi Tobeti Victoria. Ouais, Tobeti Victoria Yangwana. Mokota koya beto histoire ya kolekanga zate. Panga na zalaki. Soko cheba nzemba kala tu ya viva kesa lansa. Soko chepe ya lelo kesa lansa. Ba petit na pe awenge ba yeko fulanga na ndenga mukete. Ba meminga mukete. On dirait aux l'homme le plus cité. Ouais. Le plus dédié. Na ba histoire ndenga makamandule ya Congo boye biso zali. Biso zali ya GT. Yo ebi ba ke so na tanga mingi ba ebi amote. Ba ebi Los Angeles. Yandimiter. Ba ebi amote. Le Simba pe ba ebi amote. Ba ebité. Yo Jili Cuivre na Garisha. Ah, on a serre mon côté. Voilà, serre ba Johnny. Serre ba déco. Zo serre ba déco. Zo serre ba déco za Jili Garisha. Bon Jili Cuivre. Jili te mutazo qui serre ba John. Dani Paulin. Vieux Paulin. Dans Soleil, moi, là, comme on a 54 ans. Nani? Moi, là, je suis Soleil. Oh! 54 ans. Ah, que ça est solo? Si, dans Soleil. Tu as petit dans ton botité. 70. 69, 70. Aza, puis moi, on a botité. Aza, en Belgique. Ah, ouais, il faut nous causer à ta phone. Ah, oui, famille, John, famille, ah, ouais, mais. Boboti Bana Misato. Boboti Bana Misato. John a beau sa sœur n'a chanté. Ah ouais. Moi la petit, bakola danser. Voilà. On les apprend on tobe tali solo moi ma belenda ma belé mutu sala que les loba tutoyo ba comme le bela bandal. Et bah ils a vraiment ma belé mutu sala quoi. Calculer les rwanda na ba kolo ma belé. Vous avez idée que ma belé. Oui, édition Fali. Voilà, et bien go. Édition Fali. Nakoye basute. Kanga mina biso. Et pas Paul. Pas Juma côté na biso ta ina Fali. Vous allez que ba komi ba disque mobo à noir. Ba komi pas Juma. Silis. Nde gérant na. Anzoka zaka nduliste. Ouais. En tout cas, viens, na sepeli mingi. Oui, alors. Au mon histoire de qui moi bien na évité bon. C'est qu'on faut zonge la biso beta histoire ya caisse. To beta histoire ya Victoire. Ya caisse. To beta histoire ya caisse na vina ye ndenge pe akufi. Ndenge tika biso. Ouais, tukuya tukubelango. Yaza mwana maya idanga vraiment na vie. Na cause la grand na ye. Yaza ba matanga quartier. Hein? Abando matanga quartier. Père ba pauvre Rolls ndala kufa ka kesa yaka. Père ba ma. Père na ba muti. Hein? Sœur na bango Guylaine tana kufa na père na bango pe wana na père na bango na père na bango ya Guylaine na pauvre père tozaki na oui tozaki na ya ve bon en tout cas tokozonga d'ici 2 semaines 2 semaines problème exact na za dispo vie pendant ya caisse hein
tobeta vi na ye na ndenge ya bana na ye ndenge mpe bapale etikali ndenge fo kolandela makambo wana bapale faut tosolola mpe na famille mpe bien d'accord. Vous comprenez? Ponga Solorana, José Moubiala bien. José Moutouna. José Moutouna. Faut que soit là José Moubiala. En tout cas, vous t'en as lié à trop. Les qui passent pour nous finalement, voyez quand même. Merci beaucoup. Bon. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, c'était Chikose Ngochima, l'un des proches de Kester Emenea. Il nous a raconté le début de l'orchestre Victor Eleison, comment ça a été créé. Alors, il reviendra pour nous raconter maintenant la vie de Kester Emenea jusqu'à son dernier jour, jusqu'à sa mort. Kester est mort il y a plus de 11 ans. Il est mort en 2013. Hein? 2014. 13. 14. 2014, hein? 2014. Voilà. Donc, il est mort il y a plus de 10 ans. Nous allons nous rendre hommage à travers une belle émission que je vais réaliser, encore et toujours avec lui. On parlera de Kester, des bons moments vécus avec lui et surtout de sa carrière musicale. Voilà. Merci à toi, Christian Bamou, à la réalisation, Coco Chango, qui l'a assisté, et Roger Kabea, qui nous a accompagnés à la coordination. On n'oublie pas notre ami du côté d'Allemagne, du côté de Berlin, notre ami Sodome, topé sur Mboteming à côté à Berlin. Partagez nos émissions, likez et surtout, restez fidèles à notre émission. Je vous promets, bientôt nous irons en Belgique pour une série d'interviews. Je vous ramènerai de belles images et surtout de la belle histoire. Merci à Richard. Richard Elumbu, on te fait un coucou. Alphonse Mavola, sans oublier notre ami Edith de Fer. Alors, viens, Chikos, poto kabona, ata mambote, na batu na yo sa mamba vite. Ate na pesi mbote na ba petit na nga ya base, lokola Bogas, Vikas Kanda, mètre 120, mètre 200, na pesi mbote pe lokola na masala ngai propre Argo, Gomeri, Maître Ours, et Silikawana. Merci. Tout ça, la coucou quand même, na Francis Mobondo. Je fanda na fanda. Francis Mobondo, Francis. Toki Obela qui m'a mouké. Bon rétablissement, mon petit. À très bientôt. Bonsoir.